coucou, allô, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino sotu na bande konanga o balingaka nga. Mbote na bino sotu bo disposaka tan na bino. Mbote na bino sotu bo pretanga matoi na bino. So na bi, allô, bonjour. Bana bo benga ba maman bo sande ni bo benga ba papa. Emche na bino yango ebandi papa nous pour le mariage ensemble. Ce que maman ili ani tout. Nazara toujours na esengo. Ce qui na zeli boso na bino ba yebanga ba yebalingaka nga esalanga toujours plaisir na sebelaka makasi. Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors faites-moi savoir de votre côté. Bozan ndengene est-ce que bozan bien. Bon komela nga na ba clavier nga de to mesana bino nga la bino to kutana kaka ndenge wana. Ndenge bokomaka maman ni traza bien. Et en tout cas, nazara vraiment na esengo makasi na otanga ba commentaire. Ah, surtout na ba fille na ngai. Ça va bonjour ma deuxième maman. Ma deuxième maman I love you. Ma deuxième maman je t'aime. Ça me fait plaisir. Donc le bo tchenga mo diki. On dit on y a finga bo tchenga mo diki moi di. Ezo ça la plaisir mo bana nga. Beaucoup ko ebate. En tout cas, ça me fait plaisir. Tant on a kota na ota ba commentaire bana nga bazoloba maman to linga ko mingi, maman to sepela. Ezo ça la vraiment malamu, vous ça vraiment très bien. Et ça la ngese mo ngape vraiment na nese mo vraiment ya ko toujours là devant vous pour na ko présenter une émission au pour na ko solo la na bino ça la vraiment plaisir makasi na ba toujours que émission na ngeza pour na ko bebisate. Émission na nga ezalaka pour na ko bongisa. Mais pour la ko bebisate ezaka ne pour na ko bongisa. Alors na lisolo moko na ko betela bino lelo. Lisolo na betela bino ezaka lisolo famille tali famille ndenge to mesana ya mibali ndenge bazalaka. Na vie ceux qui n'ont aux yeux l'autre côté, kolela lelate. Kolela lelate ceux qui n'ont aux yeux l'autre côté na moposa te kolela lelate. Yeba eza na mutu moko alongola kasoni. Alongola kasoni. Nzamba lola e. Asalaka na ngonga na tango na ye. Azali alongola kasoni asalaka na ngonga na tango na ye. Okokoza loza monse libala loza na ba souci. Mabote ezoya tozo vanda zo banga na zo bota te pona nini. Pourquoi nga na zo bota te? Okokoza lo vandi wana osali ata 10 ans, 15 ans. Oza na ba papier te pona mboko to vanda ka poza la bien foza na ba papier. Ozolela nga na ozo mikanda te pona nini. Pourquoi na zo mikanda te? Okokoza la AGC pusani lokole komi moi kilo hein. Comme moi le colo kilo, so moi na ba fille ba vingtaine ba ole kayo muta trentaine komi na ba trentaine na roza sunen nzamba zali asala kalongolaka soni asala kana ngonga na e asaka do likambo zaka na tango nango. Parfois na vite ozala pressé, na vite kozala pressé parce que olingo zelo ko mbango nzoka nzambe muta pressé te. Silence nzambe za absence nzambe te. Nzamba ka muta pressé te. Nzamba asala que l'eau. Dieu fait chaque chose à son temps et tout ce que Dieu fait est bon. Na ngibotela bino lisolo ya ndeko moko ya mwasi oyo nzamba saleli na kati na ye alongola kasoni asalaka na ngonga ana ndeko moko aza fa marié parce que lisolo ye moko fa marié mutapesa lisolo na ye mwasi libala na kati ndako ya libala avandi na libala umeli mabote zo ya te nde mabote zo ya te akomi ko désespéré ninga zo désespéré mabote zo ya te azana mobile ne ya bien un bon tonton o pa mona na kana moi hein bebi moi choke mo katu bianza mo bon tonton pa mona na kana parce que tonton mo so za pe bon mais so mo ko pe mo katu bianza pour tout ça joue et joue kana so tuwana nde bazo vanda zo mona salaire ko kota na ndako mikonyo so awa Moutali en wazate. Quand je dis moutali en wazate, cela veut dire que bana balia salaire wana bazati. Alors comment qui commis tungi sezo tungi sa ye na katalia na katanda kwa libala. Bobi ka moi c'est quoi bali azela kasa ni. Inge. Ceux qui inge wana zate libala ça rend ça incomplet. Alors un mutu tozaka pressé ya inge wana ebeta mbangu na katanda ko un mutu tozaka pressé. Mais likambo zaka na tango nango. Oh, naza ko pesa bino, naza ko yebisa bino, kolo mobali mutabengi nga kwa yebisa nga lobi mama ile anitu. Na vandi na mobali mabote ezo ya te mama. Mabote ezo ya te. To vandi to umile ezo ya te. Mobali sikoyo alembi. Mobali alembi kozela. Mobali alembi kozela musala mobali asani ni abimi libanda. Abimi libanda ake ko linga libanda. Mobali alingi libanda, balinga na fi moko akepe alambi fi wana. Ayebisi en tout cas moni mwasi nanga zo bota te ezo sala mabe naza na mbongo nanga bana kolia mbongo bazate en tout cas zo sala nga pasi tout ça na vandi na patienter na lembi na vandi na patienter na lembi alors yango vraiment soko ko botela nga taka mwana moko na kobala yo ebi okobala re bon soko mwasi na bobala na ko divorcer na ye
abi nakobala nazwi biso naza korasire ko nakobala yo mwana mwasi mpe atombe mpe na piège ya mobali atali mpe boyebi bana basi mingi soki mobali aye koyebi soki mwasi na ngai abotaka te mingi basotaka toujours na occasion ntango azomona ke mwasi azobota te ayebi ke ntango ngai nakobota nakokoma préféré ya mobali nakokoma ya baprivilège ebele mobali akokoma yanga nakoganye mobali nakoganye basemeki mpona nini mpona apesi ye bana ok balingani ntango balingani zemi mpe yaka te zemi mpe ye azwi mpe mokumba na ye mpe akende boye azwi mwasi ya libanda mwasi ya ndako azwi nanu mokumba te mokumba ya mwasi ya libanda epusani mokumba ekomi na 6 mois mokumba kutama ekomi na 6 mois mwasi ya ndako azobela oyebi moto na akumba te soki basymptôme ya zemi eza aoyeba te me moto asa botoka ito obesanga mpasi bondeni nazoka bondeni ekoya directement anasaba examen ta moso nakozala grosse nakenda kosaba examen me moto oyo nana amema te na vi na ye ata longola mpe te akoyeba te me moto ata asa longola basymptôme akoyeba ye nana akumbaki te alongola mpe te eloko moko te kuna ekomi ya 6 mois esika zemi akende kozwa zemi ekomi ya 6 mois ye moto atikalaki na kati ya ndako mama na kati ya ndako azobela nde ezaka mwasi azobela mikolo wana ntango mobali mwasi kuna akumbaki me mwasi ndako amonaki lisusu te ta na ye nyonso akomi kopasango wapi na libanda ta na ye nyonso akomi kopasa parce que azolengela te boyebika nde balengelaka ta na ye nyonso akomi kopasango na libanda mwasi ndako atikali na kobela nando azobela mobali akoma so yeka akoti ataleka ça va abimi na yake ye ça va mwasi asani osani oyebi ke kote mona na handicap mobo osala nini okofandaka omikitisiti okangika maboko ozali kwa osala te bandeko nzoka kobela nazobela asa kumbaki 3 mois sanki ayebaki ye paza na mo kuna ya 6 mois ye aza nango ya 3 mois ayebi te na kobela ndenge ezaka nakende hôpital akende hôpital bino boyebi poto nde tozalaka ntango okende hôpital bakosala baexamen nyonso batala nini baketa boye madame vous êtes grosse madame grosse naninga mais non ngai banda na balati lelo 12 ans yango nano nakoma grosse ata mokolo moko te nazala grosse oui madame échographie madame bébé no yazali basali baexamen nyonso 3 mois 3 mois alongolaka soni nzambe alola asalaka na ngonga na ntango na ye 3 mois mosabi mama ntina bandi olenga ngai abi mwana anosata papa oyo eza te mama nzoto ezapeka malamu te nazongi nazomutuka na nga na dembare nazongi na ndako dodo bapesa nga ba rendez-vous nakende boye sala boye ndenge ezaka na hôpital basi oyo babotaka bayebika ndenge nini elekelaka mobali azonga kutika mwasi alali sikoyo mwasi alobi ndenge na sina yebaki ke koma kodekone parce que mwasi nyonso na kati ya ndako baso mobali nazobima libanda okoyeba eyebanaka kaka soki mwasi na mobali akomi kokende kobeta mwa makembese na ye libanda okoyeba ke na ndako na banda kozwa 2 nde nakomozwa moko soki tokomo partage na banda kozwa 3 soki nakomozwa moko soki tokomo eyebanaka epuis mobali soko atombe amoureux libanda ate abatami na fo pepe kobingo na kombo ya mbanda basi ebele kobingo mpe na kombo ya mbanda bandeko mwasi asaki 12 ans azokumba te mwasi atali mobali nayebise to nayebisa ye te nayebise to nayebisa te nazela nanu boyebi na mokili bato mosusu bamutala makasi nazela nanu boyebi bato babota bayebi zemi mosusu ezaka ebimi kaka na tolo ozoyeba kutu te me ezali mwasi avandi atali échographie abi nayebisa ye to nayebisa ye te nasala ndenge nini premier jour mwasi abombi abi te na koloba te atiki mwasi mobali abimi ake mosala mwasi abi nasimi nzela ake koyebisa na pasteur nake obeta pasteur solo tala boye tabo nano se mobali bien nini abi me mama aza mobali na yo eloko banda kozala ntango ebele yango oyo anose ye yebisa ye abi me akoma indifférent na yebi ke adekonaka ko azo mwasi mosusu tokoma akoma kopartage na mwasi mosusu yango na bina bomba kaka abi te pasteur abi te fo yebisa ye okokobomba te yebisa mobali na yo mwasi abi mama nazeli 3 jours na likambo nanga nafandi nango na motema nangaki na annonce dimanche mpo na biba dimanche ata akendaka babétise ndenge akenda me dimanche azalaka na ndako dimanche vraiment abimaka te ata nde akendaka na ye wana me dimanche abimaka na ye te ndenge akoma mingi libano mwa journal dimanche asaka nini avandaka na ndako abi mama tokomi dimanche nayebise papa na posa tosolola
Abi oui, tout soit un problème, mais attends, nazalanga. Tout soit un abisso. Abi azaki méchanté. Mais bolingo ezaki pas nanga le quoi comment il partageait étant une femme n'avait que comme il partageait ma réponse pas comme bien et bon ne maté pour ani au bon nazanga za moi na ote bon fa donc comment que mobile nanga pesa changer aki akanga ki motema 12 ans après abino na kamo websa yo na kasi mikolo so mona na obela malgré ozo la format souvent na ndako te tango ozo mona quand même que naza malade. Ya bi oui na moni ke oza malade na moni pe ke o changer tout ça. Boyebi zemi ce qui ba no so za na zemi ate batama ki sa nini ebima ke mona na kasiko ke ah ma bete bina ni solo nese mo beaucoup ko yebata. Ashley Ndombe ba gros mama Joshua na Claudie na obeta li solo na sentiment mo ko yebate. Alobi na yebisi nga bona obela nela malade bondo monka na obela mikolo nyoso na beli oboy vraiment na malade ngo eza ya mabete eza ya malama abimba na vandika ba hospital ngai abi malade ngo eza ya mabete eza malama moko ya malade mo eza ya bien mo ba bisa bim est-ce que malade bien na mokilo eza kabi oya ngeza ya bien abi na zuba papier na hôpital na zu échographie na chelenga habita na utaki hôpital yo moko tala kaka ba papier oyo nyoso tabi expliquer nga so eza ni na tala ka so ta expliquer kaka. Moi, c'est la échographie à la caissière. Maman, le col a coupé dans la échographie. Mon bas, hein? Assimi, moi, c'est la libo. Moi, ça dit oui. 3 mois et demi en gros. Bon, oui, c'est un pour la nini. Abina, ça, on n'est nini. Na utu kozwaka ya une semaine ka depuis na yebiki na mokumba na lingaki na digérer ngo nanu avant na yebisa yo na sa peza be examen be échographie na sa peza sur keza yango mobali atali mwasi abi biso mibali sina patiente qui na ngai tata mon asali bêtise moi c'est bien abi non azu moi c'est ayambie asepeli azu échographie atali asepeli na moi asepeli bien en tout cas tout ça mobali asepeli mobali asepeli entre temps a regretté ninga sekinini akenda kocha déjà beaucoup ma musuli banda. Moi ça lobi mama tolala ki bolingo ko on dirait to lingana ka mukolo wana on dirait to lingana ka mama ni tu na 4 mois libu mabimiko na kumpe ko sentir que eloko za na kati na ngezo bouger ninge libu mupenza ebimi mama nzoka ne mobali betiza sakeza kinini mama ngai ndenge na zakona mukuma nzoka na libanda kuna sachekeza ya 6 mois sikoyo mobali zemi ya 6 mois libanda ya 3-4 mois na ndako akwa kobombela monsa libanda te aye so monsa libanda lobi en tout cas mikolo yo nga na koza super africain donc badoya mais ko ya penza ya mingi te so po moninga te ko benga ngai te ko benga ngai te soki nga moko na ye sava soki pe na ye te ko se déranger te ko benga ngai te tita nga moko kaka na koya moi monsa bi poani ote na koya na ngai na bandoya me ko benga ngai te po mobali akomaki atasa ndako ne soka mwasi abengi asimi nzela sani abimi ke mais si moske ko benga nga sunu ngo benga nga wana te mina bengo tendene bina zemi motungisa zemi na koza nga moko te ya habité nasala ka marié mobali binini mosa binini et bon autant ko ça na boto le bete ko za ka marié on se rappelle quand le ko za ka marié ba te ko za ka marié déjà habité maman nasala ka marié ko benga nga so ba benga nga ba air tardivité ça n'a pas attention à ba testo tout ça entre mikolo to ça na nous na moi suspend. Moi ça comprendre mais c'est quoi ça mobali azongi bien pe na mwasi na ye pona nini pona mokumba ya mwasi na ye zeme bandi kokola oya kumbaki ya libanda wana zeme longwa te zeme longwe et puis passe à zeme badulera sele na buto abengi mobali se ko benga asute ya bi jamais na ko benga bengi mobali nga mobali abise pa benga ba pompier donc mobali azubolingo so sasa nini azongi c'est pas mwasi benga ba pompier baya muso ko podi benga ba pompier nini habite to so na tongo etani abise pe mwasi le côté abimi asimi nzela ala ni mwasi zemelongo kate zemelongwe mobali regretata se mwana longwe te regretata se mwana longwe te. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Tout ça, c'est comme parce que moi, ça n'a pas ça qui n'est à kumbaki. La patience paye beaucoup. Ce qui nous a balobé le quoi n'est-ce yo et cause la kaya yo.
mobali adekonaki abimaki libanda mpo na nini akende koluka mwana mpo mwasi avandaki 12 ans aozwa mabota te akende koluka ntango mobali azongi mobali aza koprotege mwasi na ye na zemi ya mwasi na kati ya ndako azoprotege donc mwasi akomprendre na bi siki mobali na ngai mikolo namoni azoso na mako gauche droite te siki atiki mpo na nini mpo na mokumba na nga oyo mwasi abotaka te mwasi aboti mobali amemi mwana mobali asepeli mwana asepeli baboteli mpe mwana mobali boyebi mibali balinga zwa botela babala mibali mobali asepeli na mwana tusa mwasi kuna esika azalaki ya libanda atala bichancha donc mobali asakani na nga ayaki koluka ngai mpona botela ye zemi elongwe akimi ngai ayaka lisu te boyebi lelo na réseau sociaux kozwa numéro ya telefone ya moto ezala su pasi te mwasi libanda asali par tous les moyens azwi numéro ya telefone ya mwasi ya ndako ntango azwi numéro ya telefone ya mwasi ya ndako abengi ye abi kasi sepela te sepela yo nani abi apesa histoire nyonso to abi ngane naza awa nakumali déjà j'aime nanga comme na 7 mois zemi nanga elongwe mobali akimi nga na yoki yo kuna osala nini yo kuna oboti me yeba ngo ke ato boti nga na otika mobali te parce que mobali aprometaki nga kakobala ngai aprometaki nga kakobala ngai abebiseli nga makambo nanga nazalaki nango nazalaki na copain nanga mosusu ya ye aki na posa libala tout ça donc azalaki na posa ya mwana nga faki na pese mwana yo abandi koswanisa mwasi donc botala niveau okoloka te ozoyiba na libanda zemi elongwe na kanda wana oki mwasi ya ndako aboti obengi mwasi ya ndako obandi koswanisa mwasi ya ndako apesa histoire nyonso ndenge mobali na ye alingaki ye ndenge aprometaki akobala ye soki aboteli ye mwana alors nangi nalobaki yo oza na kati ya ndako ya libala oza kolela accroche toi à Dieu s'accroche na nzambe nzambe atikaka bana ye te butu ate umeli ntongo esikoya na osala nini esikoya kaka na kotana ntongo esikoya kaka na kotana mobali aye kosenga mwasi na ye pardon mwasi na ngalimbisanga 12 ans ezalaki ebele famille ekomaki kotungisa nga lobi ntina abimaki libanda mpo famille motungisa elekaki bandeko na nga bakomi kotungisa balobi me boyebaka keso moto adeja na poto wana mwa société na échafaudage ozozwa mwa mabende na yo ozwa mwa bakantuku bianza sikoyo oza na mwana te abi famille ekomaki kotungisa nga makasi famille ekomaki kotungisa nga bongo yo mpenza kozalaka boye mbongo osaka momosi kaka aliaka akendaka bavoyage asalaka mwana te famille na ye leki nde kuta mwasi abanda kokabele camarade na ye mobali atali bimaleki camarade na kwana banda leki na aboyaki nde tellement motungisa elekaki yango asaki nini akendaki kolinga mwasi wana libanda azwi zemi mais zemi yango ya libanda wana yakimela mwasi na ndako mwana mwa abotami te seke na plan ya nzambe ezalaki afa bota na mwasi na kati ya ndako toyebaka kozala na patience mobali yeba kozala na patience soki obali mwasi kapesa na mwana te mwasi yo mpe ezala na patience mwasi kutaka nde na likambo te mwasi ya moto ya milelo mwasi alelaka soki azozwa te azolela me kolela wana alelaka mpa nzambe soki ozosambela ozosala priere mokolo yo kobosana losamba kukobiya na pesi na misabota alongola na bozambe bongi na yo moyenge bene kozwa euta omwana ye tangango yo longolaki nano vino te tangango yo sekwisaki lazaro te soki mpe esalelinga bikamwa ye atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nobomba motema moto sukasuka na tatola mpo nazwa kimia sukasuka moto akotatola mpo azwa kimia soki nzambe asaleli ya minene nzambe asaleli ya malamu sukasuka osala nini okotatola kaka mpona ozwa kimia okotatola mpo ozwa kimia yango nakangama kaka na losambo soki osambe nini nde babakala bien fait n'a jamais été perdu kobondela kosenga nzambe aloko ozokotisaka nzambe nyongo nzambe atikaka bana ye taka mpe na nyongo ya motu te nzambe atikaka bana ye te yango nangi na fortifie motu moko lelo mwasi moko oyo aza kolela kati ya ndako ata osali 20 ans soki nzambe alobaki yo komema bana soki inge ekokota na ndako no inge ekokota na ndako na yo kodesespere te na vie kodesespere te na vie nzambe atikaka bana ye te ko désespéré te na vie na yo ke ngai ka pona nini nga pona nini entourage na ngaba nyoso to baboti nzamba yebi eza batu musu na famille na sina mona mutu na famille abi ndeko na ngaboti ba na 7 ngaboti ka moko na yebise ngabi ndeko content toi de ce que tu as
ndeko na boti bana 7 ye penza landi lokola mama biso boti bana 7 nga boti ka mwana moko ya boti bana 7 bana ebele ndenge wana nga na boti ka moko sepela na oyo oza nango sepela mpe na oyo ya baninga yango na bape yo oza na kati ya ndako ya libala soki omoni mobali aki kodekone koboma libala totikela manda place bato musu basi musu aka motema pete nakokalanga te nga na okei na ngai mama soki okei 12 ans na yo nyonso oke mai soki obimi okei 10 ans na yo eke mai soki obimi okei 8 ans na yo eke mai merveille oyo nzambe abombelaki yo okoya kozanga kaka lokwa age motu mosusu aye kosepela na pasi ndunda oyo olonaki moye oliango eza te mutu mosusu ya kolela yo ndunda na yo oke yo mutu otimolaki ndunda wana yo mutu otiaki bagraine ti ndunda osopeli yango mai ndunda eboti parle na ngai nalobaki obandi na mobali na pasi ana pantalon moko ana 2 pantalon bokutana mobali sans papier ye mukanda te yo mukanda te nzambe asali grâce boye kozwa mikanda na kozwa mikanda mobali kwaza mutu ya mayele asali musala asali aye kocreye mwa société na ye na kocreye mwa société na ta musala kosoma mwa ndako na ye mais bozo zanga nini bozo zanga mwana nzoka nzamba ayebi na autant porter oya kopesa yo mwana oya kopesa bino bana kozala presete ko boma libala te parce que oboti te mobali pe ko boya mwasi te po mwasi nanga boti te non nzamba ayebi nini asaka makambo na ye mwana mwasi abengi kolo mobali ke tala apesa explication ke mobali na kiko linga po mobali mwasi pa atali gauche atali droite abi sina zana ingela ngana kata ndako na kosilikela nini maman dit quelque part n'atteint bon. Ah, ça qui peut n'attendre parce que il était aussi dans le besoin. Dans ce qui n'a pas si comment mon bel n'a tout bani n'a pas si tout comme la bisengo tout comme mais mon bel il parle biki loko petit ningala kende libanda o sakina kende eza ba sœur na ngai songi abaseme ki bino basemeki andeko ya basi yo balinga ka basi bandeko mibalite pona nini bandeko ya basi bino ndeko ya basi ba lokola nzela ya ana sima ato sukoli yango ndenge ni esila kasolo te ato bondeli ndeko ya semeki ndenge ni ato sukoli semeki no makolo ato lie na sama peka akutika la ka semeki ya mobali kutu sanga soka za ya mwasi olinga te ba kanini semeki kintekwa kolanda semeki te na kati ya libala po semeki asalinga boy po semeki adongolinga po semeki atonga kinga po semeki afinga kinga soko tiki libala pona semeki asali boy oza faible d'esprit non il faut la mutu ya kokola semeki abangisa yo te libala ezaka mwasi na mobali ata semeki akabeli mobali na yo mwasi soki libala eza ya yo ekozalaka ya yo mobali yo bifo bomba secret bandeko na yo meta sikoyo mwasi pa akomi abi boyebi basi bato musu baza barankinia na vie abi mama nito oyebi semeki na ngai aza soki mpenza ye kwa ngamema mwana ngai na motema mwana mpenza motema evimi na bi moto tindaka mobali na ngai kende olinga libanda mpona nini mpo mobali pa yebisaki ezanga bandeko na ngai bakoma koloba mingi bandeko na bakoma bayoka boye yo mwana te wana situation ya bien boye yo mwana te bandeko bakoma koloba mobali asali ni afundi fo ba baki mibali pe bafundaka bokoza na ndeko bosole makambo bino na nkuku bosole mais tango azala mwasi na Alex agré surtout soki alebi atondi abandika oyebi alobaki na nga boyebi yango wana toyeba kosali komibatela mpona lelo tosiki wana na nga nalobaki zala motema monene soki ozala ndako ya libala surtout priere eleki nyonso bomba libala na ngo na losambo eza eloko monene koyeba kotika ndako no na maboko ya nzambe eza eloko ya motuya koyeba kosambela eza eloko très important kozalaka mwasi ya makelele te une femme querelleuse ya koluka koswana kozalaka mwasi ya Facebook te kozalaka mwasi ya kabele te mwasi ya maquillage te zala mwasi oyo ayebi losambo mpo losambo ekobomba ndako no malamu ata ndako na yo ebouge ningani mais soki yo mipesaka na nzambe akosala nini akosunga kaka okokende liboso ti okosala nini nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nauta na moto lokola ngai ye fami na ngai ya mpasi nzambe alola aeleve ngai ye en tout cas, quand God bless you, moi, bariki tata nzambe kalusaku, muna nzambe animation bana betu boss, bye bye. Bon, moi, na sala émission esengo, police on a beteli bino eza esengo, ya bo mo pe na sala émission nini na esengo. Tata nzambe kalusaku, muna nzambe animation bana betu boss, bye bye.